Bonjour ou bonsoir na ba fanatique nyonso ya Canal Futur News. Na pesi bino ba mbote belé pe ba merci belé na batu nyonso bazolanda biso na émission na biso Canal Show. Donc o yambela bino ba artiste et comédien, ba artiste et musicien, ba artiste nyonso o basala ka msana na bango bien o bozela kana banda kuna bino pona koyeba ba news na bango. Yango na yambela na zawana ka pona osela bino musala pe koyamba bango. Na se présenté na nous temps sous batum sous au camou et étonné bino ndeni ni bwebinga temps sous ndebino mobolo bakamuta maboke mais na komi na internet. Donc ngai comme na ngai Nicosette Yanfo autrement dit AJJ artiste et comédienne botala ngai na ba pièce théâtrale na groupe ya ex-président nga Mike la Duchesse na beta na papouche na Joana président Hans Luzo on a pesi mbote na zape et pas président Herman Kasongo babi moi mukela bangenge na ye molimo yeto benga ka dadi. Donc jeune leader o azo gérer bato ebele mais na mayelo azana ngo donc azo mona bango mukie na pesi bambote sikazali lelo na ye na internet na mupepa sika babi moi mukela bangenge na ye moi mukie na lupemba na ye Nicosette disque d'or Big Rouge na zo corger ba chroniqueuse nyonso o basala balo yenge bapesa bamamba pamba na internet non na yeka kosala musala na yete pona leka bango o na yende pona kobongisa musala o bango babebisaki. Donc na pesi ba merci ebele na patron na nga David Lubama papa na Daveline Lubama na pesi so merci na ma très chère chérie que j'aime beaucoup Betty Masengo on yambela bino lelo na émission o ya Canal Show balobaka ba journaliste ebele ya internet surtout ya internet o bidon bo mesana koloba ndenge bolobaka ke baza ba moins sérieuse baza ba ndumba ba bimana ba musicien ba bimana ba tu nyonso ba artiste et comédien o bino boyebi nyonso to ko découvrir kaka lelo na émission Canal Show au bon message en Kolanda. Betty Masengo, bonjour. Bonjour, disque d'or. Nicosette Yafou, donc on va le dire mon pepa sika, na rat internet, donc mon toi kangi mikolo, donc espèce zouate. Pour moi la mukena bangenge na e, babi moi noyo, aye koleka ba mikolo, yo kutolobi oye koleka te mais Betty Masengo déjà fouli, pour biso pe ba fula biso. Papa Dave Moubama ba fula biso ba pesa biso chance mon boss l'ingénieur Raf Ngindu a pesa chance a fula Betty Masengo toujours biso pe ba o ba oya na sima pe to fula bango donc oye pe oleka pe ba o ba osala misana bango bien te donc disque d'or. Bonjour à toi, merci surtout de l'invitation. Oh yambinga lelo pour to meka un peu kobeta masolo par rapport qui est Betty Masengo poza ba tusupeta ba mona ngara na télévision ndé na présentera ba émission na yamba ba musicien ba comédien ba joueur tout le monde ba e ba un peu histoire ya Betty Masengo te. Alors à travers émission na yo Canal Show oh lelo ba fan ebele monde entier bazolanda biso bakoyeba vie ya Betty Masengo. Betty Masengo azanani, Betty Masengo asalaka nini. Donc on a remercié d'abord pour l'invitation. Merci beaucoup Betty Masengo bilomo boyoki ke bozo découvrir kalaté. Betty Masengo obandi oza concert obandi TV lelo te banda 2007 donc si lelo oza déjà une expérience ya TV. Question nga liboso na ngina tuna yo donc tant balobaka ba chroniqueuse babalaka te tondenge nini bazo fingisa internet bazo lata biloka mikuse bazo linga mibali ya batu na poto batu donc ba basa poto ebele babaya totikanga na ba divan nombe moi sa pembe on a message toujours kolanda biso po ye ayebi mo ba réalité te fango ndezalaka sikoyo tant balobaka ba chroniqueuse baza ba moins sérieuse bazo linga mibali na bango ya poto bozo linga ba musicien bozo tika te batu nyonso kolinga donc bino boza partout et ça la un peu ndengenini pona musala wana. Voilà, merci d'abord pour la question. Ndenge peka balobaka mukongo moko afingisa ba kongo nyonso muyaka moko afingisa ba yaka nyonso ndenge pe ekota na kata monde na biso ya ba journaliste ou ba chroniqueuse que ba chroniqueuse ba bandumba ba moins sérieuse ngai deux fois na mona ngo bato bazanga na raison en même temps bazanga pe na tort. Pourquoi? Je m'explique. Premièrement d'abord et ça na ba film sous o ba ya télévision ba ya te pona ko sala musala kwa biso ba Betty Masengo na tangi na ina na zui diplôme na nga na ina et puis na koti monde à télévision na zo tanga na université na 2007 na zora musala oyo eza métier nanga
yango ezaka papa nanga yango ezaka maman nanga donc na ye na sali musala nanga na silisi je rentre chez moi na ke kokipe mobile nanga na ke kokipe moi nanga mais ezana ba fi mususu aoya télévision na boule ter sala aoya télévision na boule ke akoma célèbre akoma renommé azo a succès azo ba relation ya poto mibali ya poto nyonso bakoma ya ye baye monde entier partout ba okende ba lobelaka ye alors osani akoma ndumba akomi prostituée akomi soki mutu moko azui amoni na net internet par exemple to sel émission boy omoni chroniqueuse wana azara kitoko ya loba bien là ta bien ba msoko tu et là te lui-même yé moko azolata pour que donc attirer mibala bato alors qu'on s'exposer pour nani pour mobali wana les homona mupende na ezaka minene eza kitoko eza bien alinga amoni ke partant nzoto moko boy koto likolo mabele bimi boy pour nani mobali wana alinga ye mobali wana sa mobala batu avant mwasi na ye na poto asana bana na ye pour nani aye na but ya kosala musala te aye na but ya kozala ne ndumba pour nani azwa mibali ya batu a rouler carrosse aza na belle maison yango moni ke ezo fingiza biso nyonso que ba journaliste ou ba chroniqueuse bazaka bandumba donc nga pona nga vraiment nazaka pour et puis nazaka contre na bato balobaka bongo il faut pas ko généraliser eza na ba cas eza pe na ba journaliste wana oboyebi bazaka bandumba ce n'est pas toutes les chroniqueuses au baza bandumba biso ba betima sengu biso ba auto ba exemple à suivre lelonga betaka tolo na osala pe école nanga déjà kutu na école nanga ezo former ba journaliste ozo la ça on exemple na yo moko comment ya kosala musala na yo et puis ozo la ça bango pe ndenge ni bakoki ko se comporter na monde de télévision pour ba pesa yo valeur lokwa ba grande sœur na linga mingi ya mami lela biso to landa ba lokolo na bango ba grande sœur wana ba sala musala na bango très bien to yo ka été na babuzo ba moko boyo abima na musicien bo asala musala correctement et puis au monde qui a une valeur que les journalistes tout ya basi on comprend dans le sens que azomi pe sa valeur na ye donc na ba domaine oya ba fia bandumba o batika ka banzoto liban ozoaete donc ye aza mwasi mais lokwa basi nyonso te donc exemple biso betima sentolinga to landa alors yango moni na loba que ba journaliste nyonso tende bazaka bandumba eza na mo baka mosusu bandumba pe baza mais baka mosusu pe ya bandumba pete bazali ayi wana bino nyonso déjà donc botuna ki question réponse ya wana betima sengo apesi bino eloko ekamu singa na kati émission on a réponse au betima sengo apesi alobi ke aza marié pe aza mama ya bana sko nenge na tuna de balobarke yo moko kutu nyonso nenge na loba wana de jour répondre sko esala mobile non ndenge nini komona yo ozo présenter be émission ba fan baza partout ba ko benga ba miso baza wana pona ko déranger yo bamsu wana bazaka ba fan ba sepelando sa msana yo bamsu ba luka bambrier yo batu musu pe ba yebi koza non marié mais azo tungsaka pour à créer des ordres na foyer na yo donc bo jira maman ndenge nini donc on a papa donc ndenge na yeba voilà en tout cas merci beaucoup non monique mutu et ça là donc ba question mon roi bien aux opposés. Et moi je dis toujours merci à mon mari et merci surtout à Nzambe pour biso toza ba fille to botami na famille d'abord famille chrétienne oh maman langa na pesa maman Kati Bakisa ma mère que j'aime bien moi na ya papa faut ya ke na mi na ministère amen et pas apporte le Paul Mutombo et puis na pasteur Olivier Temeteme toza bato openda to yebi Nzambe depuis mukie ti to koli to tangi ba classe to zui misala to bali to boti ba na pe to la savon kanzela Nzambe omoni et puis mobile nanga ça vraiment compréhensive makasi et lo kwana eza pona mibali nyonso te to mona ngo mingi surtout na misana biso to zaka exposer omoni tango eza ndenge muto aleka théâtre muto sala ke mission oza femme moko public po biso to rabasi mo public net ngane na lekara na sa musala public oyo mutu nyonso atalanga mutu nyonso apprécier kangai ezana batu mususu pe atala rayo ozana journée so sa musala bien mais otala pour le musala te mais otala pas linga yo eza ya kanango ba dérangement parce que je suis une fille ou une femme o nzamba sali pe na ba capacité nyonso nzamba o apesa biso poto mi kumisa te mais eza pe bongo so mo po mi kumisa te muto kumiso azate donc eza bongo o mona pe mibali mususu pe na téléphone a benga yo azo tungisa yo azo déranger mais ayebi ko za femme mariée amona ko pena no yekute lobele côté ba surtout alliance koute buka na nango mais
a sepelaka na yo musutu na téléphone ba WhatsApp na ba émission pe na ba commentaire et le côté mais tellement mobile nanga yebi que nazaka na vie wana te oyo to lo ba tout à l'heure que ya ba chroniqueuse wana ya ba ndumba yebi que non ma femme travaille aza moi sur nanda ko aza femme ménagère mais libanda aza femme professionnelle aza femme travailleuse donc ce cas bimi libanda kese musa na e erna kozonga nanda ko koki azongi ndako dérangement ou pas elle-même elle se respecte et puis il est pas pesanga confiance attend que je suis une femme oyo ayebi no nzambe abanga ata mon crainte nzambe mais ba dérangement et ya kanango mais ngamo ko tant que mukolo d'ailleurs d'abord attend que mukolo na yebi ndenge ni na koki ko luka ba dérangement wana ndenge na koko luka na meka un peu ko temporiser on est balwara ko apaiser ango pour que enouir pe foyer nangate étaper désordre té na oluka moyen na éviter ango donc na samba moyen belé on tout pas koko déranger yo c'était na marié bona boye. Ah ok ça va merci mon soupe ah wato marié ne ça ni ba femme mariée ba bima pe mbala musunga non ba femme mariée ba bima la ba kende pa na bango nga na lokwa bango te donc c'est un peu ça oyo na koko répondre na question là. Merci beaucoup. Sikoyo beti masengu ndengi na ye banga na yebe jo na monde TV na comprendre te si bitima ka boele 8 mars ok côté ya ozaka pe ma prophétesse ma pasteur ma berger tondeni pour na comprendre te en tout cas na c'est qui même question oyo ndo tuneli yango eza ba te belé ba ka mona bandaku nazanga ma pasteur te naza pe ma prophétesse te nazaka mundimi simple. Et puis na sape maman oyo na église na biso Rehoboth na kambaka pe ba maman na maman na biso maman France Moussini biota maman présidente na biso ba maman et puis na sape monitrice Ekodim na kamba pe ba Ekodim wana na pesi pe prophète Didier Miché papa nanga parce que to travailler na ye ya za penza muto yo ala kisinga pe makamu na Nzambe omoni le 8 mars wana bande ko belé je pense ba image ezali. C'est pour ma première fois na téléma na théa de la part du Seigneur et lekela batu betima sengo to mona aleka na télévision betima sengo ayambara ba artiste musicien ba grand artiste o ba sala pe combo ayambara ba comédien ndenge na ndenge ndeka ba traitera ba fille à télévision ba sa bandumba ba moins sérieuse mais à téléma zo théa batu je vous assure et je vous jure que et ça même ngamoko de fois le pasteur na biso ayebisinga que atenga na liste ya ba maman ba otea le 8 mars parce que convention ba maman et ben le 5 mars ti le 8 mars pasteur ayebisinga ngam na otea oyebi na yaka na yebiso mobile na lobi ah et ça mosa na nzamu taponio osape na donwana donc abangelenga même pa ngamo pe temona tellement na côté pe ba prière ba retraite tomati bangomba nzambe pas lobela ngamoko tina mona ki ngabité na hôtel de la part du Seigneur koloba de la part du Seigneur oui déjà nga côté frous et la raté parce qu'on a tellement déjà devant bato ebele na loba donc on ba même pas frous wana mais lokwa moi don na koloba ezaka déjà katinanga ata même l'émission je pense ba ndeko mona ande na lobaka même nanda kupa nanga même ata na za na église façon nanga déjà son hôtel na ba maman donc et donc comment dirais-je et pataka déjà bato son hôtel ya ba ko ba réunion ba maman ne to sangana chaque mardi de 8h30 à 12h30 to benga 5e miracle avec Jésus et dans 5e il y a chiffre 5 quoi donc 5 wana to benga ngo prière ya grâce obi jour son hôtel ya maman France apesangai jour asinga maman Betty on to ya mardi façon na yana ndaku na bondeli na zuma te aka na butu na tei ba mama et pataki ba mama nyonso na moi ça pasteur na biso elekele na ba mama oh tei bien et puis jour on a terre sous ba mama et ça na présence à pasteur na biso akika ko assister na prière ndo moni ah ma Betty ozana don makasi nzamba peso ya parole en tout cas il faut toi activer dans oyo mokomsuka to bondela boye aya bondela pona ngatanga maboko et puis na mona ngo kezaka ba don onza matakati na don guérison ngaso na bondeli mutu a malade na bondeli penza pona na beleli nzambe waza Jésus Christ de Nazareth a obika na kombo ya Yesu Masia et puis na don oyo ya parole en tout cas eleka ki tellement bien ba te belé ba kamwaki mais ezalaki réalité
Betty Masengu a telemi na cher azote ya ba maman depuis mon ake nzamba zwaka lokumu parce que eza don onzamba pesa biso yango moni tozo continuer kaka na kati ya kosalela nzambe. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ah, ok, bon, total la image nenge Betty Masengu a teya ki ba maman le 8 mars. Exemple Orlanda yangoyo. À suivre. Samsu alamuki eza lisumu te kota miroir na tongo so lamuki ala nanenga lala ka ba so itia abimi na ngoti na kwe ye wana ke na kwe otala ki miroir te jeune sœur bon bo waza ko ke mono na nzela ndeni na ba so itia wa ndenge ka ko lamuka nzamba lola nzamba sala ngolu alongola nyonso wana yakani pona paresse ba jeune sœur ba maman tolongwa na paresse et deuxième point na ngana poko lelo eza le travail tolobi le travail ba maman kosala eza malamu eza na bamndeko mosusu omona ye mpona ye mosala elobelaki eloko te ye mpona ye alali na ye alamuki na ye amelita foin epesi bapongi ti baninga kuna bazobundela bazokende koluka baninga kuna balamuki na ntongo asukoli abongami ye wana na bademande d'emploi azokende na maloba o pasteur Olivier alobaki okozwa mosala abi non na olongwi paresse nake koluka ake mpe azwi mpe mosala nzambe mpe apamboli ye na nzela ya mosala asombi mutuka na nzela ya mosala bavoyage efungwami mosala eza très important mama soko omoni ke oluka na mosala na biro te liboso tia makala tia meme nguba na nzela ya maloba mosali na nzambe le pasteur Olivier nzambe akopambolo kaka na kopo moko ya nguba okomi na basaki kaka na kopo moko ya nguba liboso ya porte ndaku okomi mpe na basaki oyo ezowuta ezoyaka tomona yango Dieu est capable na eloko mokie atomboli yo mpe okomi mpe likolo ekamwisi mpe bato balobi kaka mama oyo oto banomona na kopo nguba lelo komi na bacontener lelo komi kokende badubai lelo komi kokende bachine Dieu est capable. Mama longwa na paresse mama luka po rit soko alobaki ke non ngane na sabo na kufeli mobali nasala ba 40 jours vi na nge suki na rosala nini abanda kolela bana tongo tipokwa rita nga kutana na Boaz te riti tango atelemaki alobi nazokende koglane na champ et puis Bible lobi na biso rit abanda koglane banda du matin au soir abimi na ndakule banda tongo aglane tipokwa azongi nde aiki kokutana na Boaz mama Boaz po aya na vi na yo ezosenga yo otelema Boaz po aya na vi na yo ezosenga okota na champ kaka na nzela ya champ de Boaz akoya na nzela na yo jeune sœur telema longwana kolala bapongi pamba bapongi inutile oyo kofutela oyo eloko te telema kende koluka musala telema tiata même mesa liboso ya porte na onction mosali na nzambe le pasteur Olivier Temete musala wana eko avancer musala wana eko kende liboso mama longwa na pongi longwa novelas banda tongo tipokwa tango baninga kuna bazokende koluka yo kufeli kaka novelas tango baninga bakoti na champ bazokende koglane po nzamba pambola bango yo fandeli kaka novelas oyebi basérie nyonso eza nango mabete mama mais il faut d'abord otelema oluka il faut d'abord otelema okota na kati na bilanga okende koluka pona nzela ya musala nde nzambe apambolaka po ntango baninga bazoluka misala bazopambwama yo okangi kaka maboko ekouta likolo te la lokola la main du ciel ekolelo na sa makolo te il faut telema oluka na nzela ya musala nde okomona makambo eko avancer po eza na bamosusu balobaka
Pasteur Olivier Banda Paloba ba prophétie en année aux années à ouverture, année aux années à libération. Dans un monde on ndenge ni tant que yo fa ina ndako. O kangi mabo, o so lukate. Et c'est ko uta likole ko ele on akata novela te. E ko kisama kata yo bimi. On a dit na kei ko luka. Kaka na nzela ko luka donc on a ba ouverture. Kaka na nzela ko luka ndako mo la libération. Nzamba ko pambola na nzela maloba mosali na ye. Eza na mama oyo atelemi asali quelque chose. Atelemi alobi te. Nga bandola alaka ba pongi te. Nga kozela te papa bima. Eza na ma bête ne bibelobi les désirs de. Merci beaucoup na papa Dave Lubama pour na élément au télébiso. To comme déjà na fin émission to lingi to chité na pesi merci beaucoup na invité na Betty Masengu denge au répondre émission pour na ba journaliste super boya oya na etitala kanga ni ko disque d'or babi bic rouge na ende ko corriger na yembela bino Betty Masengu et sali bino bien na banda ko bo sepeli un mot de la fin émission et pas Betty Masengu. Voilà, merci beaucoup Nicosette. Yafou, Bic Rouge, Moupepa Sika, Maya Sika, donc le disque d'or. Mouto est vraiment corrigé à toujours dans le colo, Betty Masengu, Azan le colo, Mami Lela, Azan le colo, Batunyon, Sobasala, Salan la bango bien, Ezami Bali, Ezala Bassi. En tout cas, on a appelé ça bonne chance. Moussalo Pony, et ça facilité, ça difficile. Yo moko bien tout à l'heure on a 2007 Tilelo na 2018 11 ans d'expérience na bana musalo kalwa yo moi na mukie na otanga na université na jeu 2 na silisi jeu 2 na matinzamba donc na sisi ba université na nga na 8 diplôme et ezara fier lelo musala na nga na saleli yango na tangelango classe et non salango pe bien ba fan bazo sepela nango en tout cas po to landi pe lokolo ya bien yo pe landaka lokolo ba sœur na yo ya bien omona kenzamba opambola yo okosala succès batu bako sepela na yo et puis yo moko omona ka ba porte ya bénédiction efungwama à partir ya musala oyo. Donc hasard et panzambe za la raté donc bonne chance makamwa malamu opena jetele ba fleur parce que de bignon ce sera difficile mettant au fur et à mesure ozo continuer ozo sala ozo évoluer makampe ko maka facile talanga lelo de binanga pesaka difficile malgré nazaki pe na ba coach ou ba coachanga papa Dave Mubama le papa de Joyce Daville mon mari o lelo boss ya site oyo Canal Future News oyo a coachanga lelo azaka fier nanga yeba utabenga ngabi betima ozaka produit nanga donc yo petongo sa musala oyo za produit na ye ya papa Dave Mubama loko abimisa ba journée abimisa ba journée belé ba Kelly Katenda na pese bambote belé baza ebele ba Ken Piana na pese bambote Ken Piana satellite ayebi masolo bien ba patcho refibi to leka na ba nini na ba ligne na ye na Canal Future télévision ba journée baza ebele ya basi ya mibali tale belé mwana tanga ba komo na bango nyonso ezate donc biso ba OP to banaki musala o mukie lelo na nzela musala oyo ezo sunga biso toza ko se retrouver malembe tozo koma na on a komi place en côté mais malembe to koma kaka nzamba ofungula ka ba porte parce que totaki serie na musala oyo et en même temps to sala ka yango ndenge esengeli donc ngapi na osenga yo eta moi un petit conseil on a prodigué yo en direct émission o landa lokolo ya malam ko landa ba lokolo wana te ya ba fia télévision on a ba chronifuati o ba yaraka pour ba baby ça non. Donc ozana carrière moulaï ba porte ze belé o ekofungwa melayo malembe au fond daka un jour le bien en tout cas grande sœur nanga betima c'est ngazaki na raison tala lelo yo donc voilà merci beaucoup na invitation na yo o ezaki première émission na yo numéro 0 au balobara émission na yo oyambi Betty Masengu et je pense ba fan nyonso bolingaka Betty Masengu bo sepeli et puis non senga na ba fan nanga o balinganga o pe bazaka Betty Masengu kende moi place boy moi 10 chiffres ba soutenir pe yo
na Canal Futur News pour soutenir disque d'or donc resala bien. Merci beaucoup na John Lubila l'exceptionnel on a bien rameni exit exit et belé zala umela l'exceptionnel John Lubila moninga ya kumu katalai na Dallas wana na États-Unis Esther Mumbanda Mabel na Colorado mboka moko na ba pasteur fils Kanga Mabel la joie Amado Pichuna na France babi moi si kitoko moi si mbongo et puis solo la bien il est vraiment aux soins na yo donc côté on a coutu biloko chaque mois quoi donc ils vont nous en côté et je pense aussi à maman Emilie Nzemba moi si papa tous pepele ambetolo na kata London champion Kayembe no kwa bana na Kenya Blaise Kava Igwe na Kenya donc merci beaucoup Nabino Merlin moi si kitoko na Kenya félicitations na bébé na biswana et puis Barcelone chaleur na kata Kenya wana na pesi en tout cas ba fan nyonso mon vieux Ziko Munduti mon vieux na pesi bambo tebele Pierre Arnold Pobo donc Pierre Arnold Pobo na peso bambo tebe aux États-Unis mon boss que j'aime bien l'ingénieur Rafungindu depuis les États-Unis et Timothée Pianasser Serge Christian Bouyi en tout cas ba consoeur nanga ba confrère nanga nyonso na pesi bambo tebele. Merci beaucoup à papa Dave Mubama les boss à Canal Futur News le papa de Joyce Davlin merci en tout cas et merci Nabino nyonso bo CP na biso surtout nanga Betima Sengu na journaliste présentatrice qui toko wazo samusa na bien donc merci beaucoup d'invitation et puis bonne chance merci. Merci beaucoup Betima Sengo. Napesi merci na ba fanatique na nga nyonso mesana kolanda émission na bino Canal Show. Babi Nicosette disque d'or mo pepasika. Wa na mo pepasika na kan internet. Napesi merci na boss na nga David Lubama na chance oyo apesi ngai papa na Davline. Napesi so un grand merci à mon boss Fabrice Nteka, le boss américain babi numéro 0033 babi yonde oleki bango po yondo za makambu le patron de l'air patron Fabrice Nteka, le boss américain. Napesi so merci belé na David Lutete Gao Show babi les jeunes patrons les millionnaires en dollars. Napesi so merci belé. Napesi merci na ma maman chérie que j'aime bien maman Hélène Manzanza, toutes les familles Manzanza. Napesi bino ba salutation famille Yanf Mobimba Joël Yanf moi c'est à taille maman na Kerdi Kenayaku maman Plazed Manzanza ma tante chérie ya bino yango yo merci à ma famille nyonso pour na fidélité au bo pesa nga pe confiance ya kota na ba poste télévision na bino tokutani na nouvel numéro na bo santé ko pesa numéro na nga téléphone eza 00 plus 243 089 888 24 43 089 888 24 43 et ça on a assez il y a image na bino soko bengi okozwanga moko po na remarque reproche ma nyonso ozana posa ba yambelon invité benga ngai no ko benga ino ko yamba ito kutana nouvelle numéro ciao.